bienvenue dans votre émission préférée, News Dekin, avec moi Betty Massembou sur Libanga TV et Canal Future One. Abonnez-vous massivement sur mes deux chaînes. En tout cas, vous ne serez jamais dessus. La belle Betty Massembou, la vôtre, la maman sociale, donc la femme qui a la vision de l'aigle, la journaliste internationale et professionnelle est là pour vous faire un bon travail. Spéciale salutation à vous, mesdames, demoiselles et messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure ou à l'endroit où vous nous suivez. Et merci pour l'attention renouvelée ou l'attention soutenue. Donc salutations à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Daveline, salutations aussi à la joie Amado Pichuna, salutations à Tommy depuis London, donc Ebi Masolo de Tosolo là qui donc Betty c'est moi c'est là et au sala qui toro makasi. Je pense aussi à Serge Julie Mindele depuis Suisse, bisous à ma maman chérie maman Kati Bakissa, salutations vraiment à tous mes fans. Donc Balobi Maman Libanga TV est là, Betty Massembou, donc l'unique à son genre. Merci surtout na ba conseil, ba prière au bopé ça va bo sambe la rapport na biso botsaka biso afin que nous sale que liboso. En tout cas, merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, je reçois pour vous Docteur Sangal Lubangu. Donc c'est pour la deuxième fois dans cette émission, bien que ça fait vraiment un bail. Docteur Azala qui est un peu en déplacement pour Awanakin Azara dans le centre Sangal Lubangu au Ezala commune Yamatete et na avenue au quartier Banounou de la commune Yamatete. Donc bon, on a déjà place tout ça à bureau et à Docteur Sangal Lubangu. Et puis dans la province Azape dans le centre de temps en temps à Kenarape pour soigner Batukuna local Azala kin yango news de Kineye lisusu pour na koloba kotuna mituna ndenge ni na traitaka batu et surtout bande ko bali bana mboka o bobenga ranga plus ndenge nini docteur akoki ko soigner bino tozana e awa. Docteur Sangal Lubangu, bonjour. Bonjour maman. Docteur Boni Moussala, Boni santé. Santé Zali, malam bon me santé. Voilà, Moussala les autres ambulants ndenge nini na centre Sangal Lubangu. Bon, centre médical congolais Sangal Lubangu ezali eloko ya lelo te, ezali eloko akala depuis 1963 au Sangal Lubangu ebandi. Oui. Bon, Moussala les autres ambulants malam na oloba les autres ambulants malam makasi na ndenge nini parce que biso tokomi ko yamba batu kaka docteur na ngai batindeli ngai na moto salisa na landi donc ba lokola to salisi mingi moyen tokomi ko luzwa batu ya ba kala ba 63 64 65 bazo tinda bana na bango batu bazo ya to pesa ba traitement. Donc évolution eza malamu pona ko ba. Voilà, en tout cas évolution ezotambola malamu nde na lobaki Docteur Sangal Lubangu azawana à chaque fois tozana émission aza pona ko ya pour répondre na ba question na bino na émission tosalaki la fois passée na vraiment ba appel à batu mingi bande ko za libana mboka o boza ko mitumisa mana mokolo etali faiblesse sexuelle o etali éjaculation précoce na ndeko mususu abenga ngai par exemple na bokono ya hépatite C tungisake makasi na éviter docteur lelo toza plus basé na makambu oyo pour tout ça la bakisi oko expliquer vraiment bandeko malembe ba comprendre bokono wana eyaka ndenge nini na nzoto ya bato et se manifestaka lolenge nini et puis ndenge nini bakoki kozwa ba traitement afin que baza la guérir na ba bokono na bango. Mais quand on ko expliquer biso awa o traitaka bokono nini pona bandeko bazolanga yo. Merci beaucoup maman. Centre médical congolais Sangal Lubangu eza hôpital lokola ba hôpital nyonso bato bakendaka. To pona ka maladie te to salisa ka ba maladie nyonso yanso. Oui. Donc c'est-à-dire so moto suki ezo bimate to zana bakisi. Mutu pasi na ndenge nango nyonso eza la sinusite ya ndenge nyonso to salisa ka matoi makelele kingo pasi kingo kovimba kwa to salisa na centre médical congolais Sangal Lubangu. Oui. Pema nazo ka pema encore ata ba hépatite ozoloba wana ba pema tolo pasi ba cancer motema na ngai naza na cardiaque naza na oyo boye bazwi ngai cirrhose de foie bazwi ngai barein bazwi ngai tout donc barein prostate libumu gastrite na ndenge nango nyonso kozanga kobota na ndenge na nyonso ata tension ezonga na kosalisaka babota ya libumu ndenge nango nyonso.
ba faiblesse sexuelle. Donc ata makolo vimbi makolo moto to ça sera na centre médical congolais Sangalbango, maladie andeke, maladie liboma. Donc ba maladie nyonso mikusa na nzoto ba infection on azana ba million nazana ba fibrome na kozanga kobota na ngai oyo boy ezala mobali ezala mwasi. Tout ça c'est le centre médical congolais Sangalbango. Donc c'est le centre médical congolais Sangalbango. Lokola ba hôpital nyonso amine le muto akendaka o nazobela boy na tamboli na lembi yango ba yebisi ngai na tamboli na lembi yango na landio na télévision bien na radio yango na ye na Sangalbango. Donc Sangalbango ce qui est au salisate et les gars qui sont 5 ans presque 57 ans dans Moussala ils ont déjà ébélé ba kangi ba kenda kaka kangi akei mais Sangalbango ça. Voilà, en tout cas 57 ans d'âge, hein, 57 ans d'expérience, si je peux le dire ainsi. En tout cas, ce n'est pas une messe à faire. Hein. Donc, Sangalbango vraiment expérience, c'est ça ma cassi. Est-ce qu'il arrive de fois, une personne peut avoir plusieurs maladies à la fois? Azobela, hépatite C, azobela. Azobela faiblesse sexuelle, azobela hémorroïde, azobela nini éjaculation précoce, azobela makolopasi, oh musomba to bengaka hémorroïde musomba izo bima boy na ebite docteur muto bongo azana maboko no nyonso à la fois awosala ndenge nini po azala vraiment en bonne santé abika donc bokono wana pesila. Bon, biso maman totuna kate que papa bien maman ozoyo kandenge ni na nzoto liboso ke to sala examen na biso te. Biso to sala examen na biso eza invention na biso eza déjà protégé partout dans le salon mondial des propriétés intellectuelles. Depuis 90 eza be de l'autre. To sala ka examen na biso na soyi, l'air to zo soyi, to tiens na ba lame. Après to ka aussi to tiens na ba appareil na biso. To sali ba examen to landa ba trait, ba couleur, ba ligne so soyi. Toyebisi malade ba maladie nanu liboso ezalaka ndenge olobine ndenge nazoyo kama ekisa biso te ke tozwa ba plainte de tozozwa ba plainte tozo se référer na examen na biso po topesa ye ba kisi. Donc premièrement mutu soka na centre Sangalbango elo ka examen to sali na examen na soyi donc apesi soyi na ye apesi soyi na ye bongo mutu na libanda mboko ya opesa soyi nde neti mutu ala na biso aza na France. Bon eza na misusu ebele batindaka soyi mais misusu ako expliquer ngai ka na téléphone lokola na déjà na ba expérience ebele nazoyoka boye directement na koyeba ke cause ezali eloko tel eza na baoyo ebele ngai bakisi ya Sangalbango ebimaka presque monde ebele monde entier ekenda ba États-Unis banini mais réponse ezalaka bakisi oyo nazwi wana nayoki changement makasi bakisi oyo nazwi wana nayoki changement makasi. Donc totindela bango bakisi bongo awa touti kotinda bakisi mosusu libanda totindaka bongo na ba oyo balandaka biso oyo bayebi bacentre na biso tosalaka bongo. Voilà, en tout cas mais docteur Sangalbango na olingana no expliquer bando bazolanda biso mutu oyo azoyoka neti faiblesse sexuelle azana hémorroïde ezolia na nzoto ba effet nango se manifestaka lolenge ni. Bon, biso na centre médical congolais Sangalbango toyebi ke ba faiblesse sexuelle ou bien pota libumu eza parmi ba cause. Oui. Mais utaka na ba biloko ebele. Net biloni. Misala ya makasi. Oui. Kotelema mingi. Komema charge oyo eleki yo. Kovanda mingi. Oui. Kotindika biloko eleki yo makasi. Biloko a kilo. Oui. Kotindika yango. Kolia ba biloko ya kokauka. Lokola ba likaya buna kwanga, ba mapa ya pamba, ba mbisi oyo eza na ba sende. Kolia ba mikuwa. Gastrite peut tambolaka na pota libumu gastrite peut ça peut pota libumu. Donc rapport sexuel peut exagérer comme la peut banzete ba biloko ya makasi oyo ezokende pe nuire yo na kati ya nzoto yaka pe opesa pe ba faiblesse sexuelle. Donc mais surtout ba jeune garçon ba tonton ba na poto même a na kin amona nzete le kata meli amona eloko ba meli mais on peut mutu et de chauffer na kati ya ba pota libu wana eza
sikoyo na biso na centre médical congolais Sangalban tolinga koyeba ke l'air tokuti boy cause nango tomoni déjà cause mais c'est ça déjà dit azoyoka l'air azotambola azoyoka mokusa na Nice bien Nice evimbi bien azoyoka chaleur na kati ya mokongo azoyoka pe azosala toilette na makila azomona muchopo ezobima l'air azosala toilette bien l'air avandi muchopo ebimi bon pota libumu kataka mokongo mais mokongo pe ebelaka parce que ça bato ebele basalaka confusion c'est ça donc mokongo pe ebelaka parce que salemi na miko ya mokongo ekoko bela parrain ebebisaka pe mokongo prostate pe epesa pe baeffet ndenge moko na pota libumu diabète pe esalisaka pe ka pota ndenge moko na pota libumu epesi pe nini mokongo pasi libumu pe soki eye munene mokongo ngumbami epesa pe mokongo pasi parce que memi charge oyo emesanaki nango te mais na biso sikoyo na centre médical congolais Sangalban tolinga koyeba ke pota libumu yango diminuaka pe nzoto ya mobali pamoni nzoto ezodiminue ya mobali après abandi komona pe faiblesse sexuelle epesaka pe na stérilité pota libumu epesaka pe na stérilité donc elengisaka makolo moto mosusu akombi bambaka nini oyo bien nzoto mobimba ezolenga epesaka pongi pamba moto azoyokaka bolembu pota libumu etondisaka libumu soki etamboli na gastrite moto akoyoka mpe mopanzi na mopanzi ekabwani ezalaka mpe à la base ya mingimingi mpe soki esangani bongo okopesa mpe motu na paralysie pota libumu epesaka misu flou bavertige so etamboli na gastrite moto azoka lokola mopepe ezokɔta na motu donc biso na centre médical congolais Sangalban tolinga koyeba ke ça va eza pota libumu mais euti na nini esi provoqué nini na nzoto ya motu toza na bakisi eza te ke toza na kisi voilà toza na bakisi oyo ezokende bakategori bamodele na bamodele na pota libumu parce que yango nyonso eutaka ndenge moko te mpe esalaka ndenge moko te na nzoto ya motu voilà donc baka ya bapota libumu bafaiblesse sexuelle banini tout ça Voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur Sangalban. On s'est bien expliqué. Je crois que Ndeko Zolanda Bisso, tu te retrouves dans tout ça. Alors, sur Rosa vraiment concerné, au moment que cause ya pota libumu, ils a vraiment névaste, ils a vraiment ébélé dans auto. Kokanisa karate que non malade aux obéla, on a ôté éjaculation précoce, faiblesse sexuelle. Yébana nous cause nango. Il faut d'abord chercher un spécialiste. Voilà un spécialiste dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos chambres à coucher. Ah, le docteur Sangalban voyez na news de Kid avec moi Betty Masengu Nabakisi Yamakasi et ça liboso na papa Daf Mubama l'ingénieur. Il va vraiment nous aider à l'accepter bakisi nyonso o eza awa o ezo traiter bokono nyonso na nzoto na yo. Alors docteur namoni awa tozana ba fruits maintenant pour expliquer biso ba sorte ba fruits namoni tozana ananas tozana paille tozana pomme tozana banane expliquer biso non ba fruits nyonso ça sert à quoi? Bon, na biso na centre médical congolais Sangalban ba recherche na biso nyonso to salelika na biloko kolia. Ouais. Ezala ba comprimé na biso parce que tozana à peu près 2 à 3 000 modèles ya ba comprimé. Nyonso salemika na biloko kolia. Ba melaka ngo na ba jus. Mai ya nana, mai ya loso, poto ya avocat, ba biloko nyonso ba pai oyo zotafunya ba comprimé ozolia ozolandisa na paipai bandongo dongo oyo tosalisaka nango makasi ba malade ebele mutu azomelango na ba comprimé donc ba banane bitabe ba biloko nyonso ezomona ti safu safu oyo moni oyo donc ba biloko nyonso moni na mesa oyo safu yango oyo les chaînettes d'afu mubako safu donc so mutu aye azwi comprimé net oyo za comprimé siko comprimé oyo azotafunya yango azotafuna na safu mbala moko sikoyo traiter maladie ebele ata bato baza na insomnie bato balalaka te topesi bakisi mais azotafunya na safu le bakisi ezokende kosangana na safu wana ekopesa ye bapongi moko à l'aise ata bato bazoka mutu pasi bato bazoka baner
toza ba comprimé au baliaka na safu ba modèle parce que selon ba recherche na biso to joie que na kati ya safu so isangani na comprimé oyo ikopesa mutu ba pongi ba nini tout ça. Voilà. Donc pour dire que ba kisi nyonso a comprimé de bomo na bande ko botala, hein, donc nulle part ailleurs car dans le centre Sangalubangu à la commune Yamatete, hein, donc et pas docteur Sangalubangu de bomo na ba kisi ya boé ba kisi ba comprimé et salami kaka na ba fruit tolia et salami kaka na ba et salami kaka na ba fruit bon to mona raison na ba centre mususu o mona ote fozo nzete oyo kombo soka ankoro so nini boyo zui mai boyo zui boy so nga awa na o mona ba comprimé na zo mona na ba fruit donc et ça ba fruit on est mutu ebimisi ba comprimé bon mutu mbela ayo ba nyonso to salami kaka na ba fruit. Voilà. Ba poudre oyo koti na kati wana eza ba poudre ya loso, ba poudre ya manioko, ya masangu, ya nini tosali ba mélange après et puis misi ba comprimé. Oui. Donc eza ba comprimé nyonso eza invention ya Sangalubangu. Voilà. Ba jus nyonso parce que biso tosali saka na ba biloko nyonso ba nguba, ba sinda, ba citron. Yango pe sinda. Ba sinda yango yo siko sinda oyo eza moto otango na ti amélique to salika lokola ti to mélanger to sali ba mélange to moko tia sinda to tia nana to tia na banini tout ça to sangisi jus wana sikoyo moto azomela ngo na ba comprimé. OK. Ouais ezokende na ba maladie ebele. Tokozwa sinda ndenge za boy to sangisi na ti na café to sali et kei pe na ka mususu. Voilà pendant combien de temps on tokozwa déjà guérison à sentir que na yake pas docteur Sangalubangu bien na benga ki docteur Sangalubangu atindelinga ba kiss na na éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, oh kongo pas hémorroïde musomba déjà bando bima. Après combien de temps soka sali ba kiss oyo ayoki bien? Ça dépend ya baka ndenge umeli hein. Na bateau to salaka examen sur place. Les gens bateau to pesa 10 jours. Les gens bateau to pesa 15 jours. Les gens bateau to pesa 20 jours. Ça dépend ndenge to okuta maladie déjà ici umeli na nzoto mais bakisi na biso lokolo ezala très efficace. To pesa ka pour 3 jours, 4e jour muto zongi mais so muto ke komela akozonga na même plainte te. Ebele ezala ka ke n'a aucun changement makasi pas docteur n'a aucun changement makasi pas docteur donc ça dépend ya baka. Voilà en tout cas merci docteur toujours continuer entretien na biso o ezaki sinda na moni awa pe tozana ba citron tozana nguba docteur expliquer na bande ko bolanda biso pour émission à lelo donc spécial news de kin avec moi Betty sur avec docteur Sangalubangu et yé pour na yo parfois ozolanda biso partout aux ali au mitungisi mingi oleli mingi faiblesse sexuelle eli ko silate éjaculation précoce eli ko silate hémorroïde wana lieu nzoto na mobali nzoto ki mobali na yo déjà ekomi mukie ozo sepesa sous maman te okomi na ba inquiétude en tout cas t'inquiète hein donc ne vous inquiétez de rien Betty Masengwa nos solutions avec docteur Sangalubangu docteur expliquer na nous bangu ba citron et puis na moni susu na ba oeza ba oignon matungulu nyonso onenge lo bani kisi makasi ata citron kisi makasi nguba oyo kisi makasi voilà banana batondolo baloso bambwengi madesu tout makayabu babiloko nyonso bato baliaka eza bakisi ya Sangalubangu. Voilà. Yango to salisaka nango ngubo ezo mono ezo kende na ba maladie ebele ezala ba hernie ezala ti hernie. OK. Ata hernie salinga ibo yo pota libumu boy ba faiblesse sexuelle ba nini tout ça. Tozo sala ba mélange kana nguba oyo moni muto lobi ah papa parfois yo muto lokaki ngai hein. Vraiment. Ayo ki déjà changement makasi. Oh ba muso fa kende pas ça l'opération. Mais sans opération. Ata eza car na ba kisi. Azo mona pendenge zokite ti attaque nazala ba infection nazala myome vimbi azo mona ndenge zokite ti esili après nazongisaka banga na place bakanga myome wana batuna ka mama ozi traitement wa donc
to salisaka na biloko kolia. Voilà. Succès sans album les anango. En tout cas. Pambate. Voilà. Salinde saliseli. Voilà, ils ont encore qui cité ça pambate pour battre sur le bas. Oh te qui ça bokoko. Et ça qui ndoki. Donc t'en as invité hein. Donc t'as le ça qui ndoki te. Et ça encore à maël les gens m'appellent ça et puis ça va lubangu et banda les lots ça va lubangu il y a kalati lelo. Mais oyo non comprendre tu vas comprimer non mon amusu et bimi neti moi neti ko et bimi moi orange oyo neti moi grise oyo neti moi pembe. Ce qu'on va comprimer on y en sort. Et ça va modèle là ba modèle à peu près 2 ou 3 000. Les jeunes d'Avumubama aïe des bisous botel va sortir hein. Bomoni ko ils en neti moi pembe moi grise au kotoyo ils en neti moi orange donc voilà docteur. Et ça y a un modèle là, un modèle. Oh, il a mis ici un échantillon. Ok. Et ça un modèle là, un modèle. Oh, il a les tchadan. Ok. Nous sommes en année. Qui sont les salis succès ma casse. Bah comment c'est un gangoti na poto hein? Ah bon? Minu passe na ndenga na ngonyos. Pota na munoko. Minu etoboka. Solo na munoko. Donc eza kisi moko ezo salisa minu na ndenge nango nyonso. Voilà. Donc tchadan awa na Kinshasa esali succès moko mususu na bimisite eza pe na kamana jare eza kisi na bimisi pe pona libumu kotoka jare ata ndenge nini ona na ba mib nazana oyo boye. Oui. Kamana jare omeli kambala moko directement. Oui. Donc tous en a baki si le col est sinusite. Oui. Il y a sinusite. Ce qui a au meki flacon moko. Tous en a bas suppositoire. Qui s'y a pour baka pour na pota libo. Oui. Ba modèle na ba modèle. Voilà baki s'y a pour vanda. Abato mchoko ezo dima. Ba modèle na ba modèle. Tous en a baki s'y a pour pakola pour na mukusa. Oui. Ba modèle na ba modèle. Donc biso tolinga koyeba qui cause vraiment ezali nini. Maladi peut toujours traiter ezali nini. Ezala kozanga kobota na ndenge nango nyonso. Donc to pesa ka traitement avec précision. Voilà. Avec précision. Voilà. Ndenge ke mutu soki azolanda traitement ayeba bien que Nazweli traitement na sangalban pe na bikeli na sangalban. En tout cas, merci beaucoup docteur. Mais signale déjà que nous sommes arrivés à la fin. J'ose croire que vous avez vraiment précision parce que docteur sangalban walobi awa soki oye ozu bakisi. Donc comme tout ça maté. Donc puto kotatone za la raté. Awa so ozu bakisi o meli obiki. Et puis au PC témoignage au tini sous client ou sous to malade ou sous to patient ou sous yépe abika na centre sangaluban. Donc docteur alobi et dépendaka na ndenge mutu azana ka ya maladie na ye mususu traitement cause à 10 jours mususu cause à 15 jours mais au comment na 15 jours tu déjà oyoki bien donc dans 3 ou 4 jours oyoki déjà bien donc bah qui c'est ça ya modèle nyonso ko ezaka ba échantillon to saleli bino na émission lelo mais na prochaine émission to reçoit sous mususu poto meka un peu ko aider bande ko bazali bana mboka même ba o bazana kin awa pour bazwa vraiment guérison na babokono na bango docteur Sangalo bangu pona bande ko bazali bana mboka bakoyi ko sala procédure nini po oyo na moni mingi bayaka awa to wana centre na monde ba client ba malade bazo kota bazo ba kisi na bango mais ba o bazana ti plus o azana poto azana Angola mususu aza peut-être na ba province ba lundi émission na biso na YouTube na nzela ya internet na canal Future One na Libanga TV na émission na nga ba cause a na besoin ba kisi ba ko ko sandeni po bazo ba kisi. Merci beaucoup Centre médical congolais Sangalbango ezali na Banono de numéro 10. Oui. C'est-à-dire ce que outi côté ya Lemba oyeti o yebisi muto transport kiti sangai na Banono. Aujourd'hui quand zela ya muke donc na boulevard aujourd'hui quand zela ya muke oye côté city train place et commande dépôt ya Bralima. Oui. Première parcelle eza na ndako ya Mulai lopango elandi au mona bakomi centre médical congolais Sangalban c'est-à-dire tout ça katikati ya lopango oyo bazotonga ndako ya étage na katikati ya lopango oyo balelelaka bibembe na poma teteza espace libon eyebani makasi
toza na katikati wana omona bakomi centre médical congolais San Alban. Soki outi côté alimete yaka kitaka na pont Matete. Talaka ndako wana na lobi ya étage eza lopango molai. Pano na biso eza wana mais lopango yelandi. Talaka ndako wana eza ndako asike ezomona na pe na kati ya lopango wana. Omona centre médical congolais San Alban obalukelaka boye na nzela lokolo okende city train première parcelle deuxième omoni centre médical congolais San Alban. So outi côté à Kingasani kitaka na pont Matete katisa côté à Banono la première parcelle deuxième le centre médical congolais San Alban. Toza na centre médical congolais San Alban sur avenue Kachimuka numéro 12 donc Nabibwa l'air aux à côté à Kingasani Yakaka talaka côté droite na yo première entrée donc ça avenue du marché so kotika na avenue du marché premier point Simaya Petit Zo au monde avenue Kachimuka numéro 12 c'est-à-dire so uti ata côté à Kinkole au lekika station d'essence au Kiti au Kati Singambu aux avenue du marché avenue Oyezana ko komona be bapano wana ezali avenue Kachimuka numéro 12 c'est-à-dire ce que Bungi benga na numéro oyo 081 98 97 234 081 98 97 234 0900 51 47 70 0900 51 47 70 085 41 333 14 085 41 333 14 on a des numéros exacts na WhatsApp eza na ba nyonso donc ceux qui ont bengi na numéro na ou bien numéro ya RTL 09 98 24 54 94 09 98 24 54 94 so bengi na numéro na ko so docteur San Alban bino nyonso bato botamboli bolembi boya komeka pe ndenge baninga na bino balobaka na tamboli na lebi yango bayebisi ngai na yepe komeka na San Alban so meki okanga. Voilà, en tout cas merci beaucoup soko meki na centre docteur San Alban donc au meki okangami eza na commune ya Matete na quartier Banonou 2 numéro 10. Le numéro de notre invité de notre docteur c'est le plus 243 85 41 33 314 plus 243 85 41 33 314. Je crois le général Daf Mouba m'a aidé bino pour na mon numéro affiché. On a un numéro même dans WhatsApp. Souvent besoin de kisi. Au comité docteur Samalubangu. Ata même dans numéro ya Betty Masengu. Au benginga soit au comenga na WhatsApp. On a besoin de kisi. Donc il y a aussi ba kisi tout indelio. Donc ils a vraiment sérieux pour batubaya ka ebele. Bambula ebele Samalubangu esali ti lelo eza ko sunga batu ba mboka mobimba ozana besoin ya kisi pour na faiblesse sexuelle kisi eza éjaculation précoce o stérilité ozana besoin kisi hémorroïde mutu pasi libumu pasi diarrhée minu pasi cancer goitre gastrite o estomac o hernie prostate awa ezara sans opération kana ba kisi au besoin traitement na yo pendant ba jour au docteur européen ça yo landeli oyoka déjà bien au cause à la vraiment guéri. Merci déjà l'ingénieur Daf Moubama, le papa de Joyce Davlin. Merci à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, Serge Julie Mindele na Suisse. Merci à la joie de Pichuna, Nakata Paris. Donc, on va lui côté plus d'argent, la joie de Pichuna. Et ça, la bien Bettima, c'est moi, c'est la fondation Bettima, c'est une talara fête, on va na baufene. Bazo atamuelo rakolia, nous avons ramaté les zones, c'est un mingi, Kupambola yo, de même, Serge Julie Mindele, Tommy Nakata à Londres. Donc, ma sola fondation Bettima, c'est nous, on a vraiment malade, on est au solo là qui vous soutenir en haut. Merci beaucoup déjà à vous tous. On se retrouve déjà à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Je vous aime beaucoup. Bye.